Oui, ça diamba ya ndo moni pli on a bêtu que ça pli à 3000 et côté encore et côté kubakuba. Donc il plie aux danger côté kitamata. Donc ils a dit pli à 3000. Soko media ngoboye mutu eza makasite misise katania. Di bomba mbala moko. Yango bina fo mela kango na respect na beat. Biso to bana bandango lelo te. De na ko mosenga ko ba pesa biso ta indépendance ba te kango ta na boutique po eza shaba. Bozo négliger shaba commerce musu yango. Bino bo luko bo ke bo ko bat ko ba diamba pe mbongo. Bozo mona wote papa journaliste. Diamba za mbongo ba ti kango privilège to tek kango tina ba liga lo mona ki ça se ko développer. Diamba ya lo ba konti. Bana na botama na travailler. Non, ça là dans la place. Na ça dans la compagnie moko te. Vous en combien de bana? Na ça déjà la 4 bana lelo. Sa compagnie ba ali na business. Est-ce que mutu a ovana normal so na meli diamba te na ko raisonner ni mais na ko mi boma. Na classe tana to ya classe oye bien $200 à mon université mais moi maternelle. Anta ba rapé chiko fele. Tout monde en côté. Faut me la raboti capital l'état congolais tika bisoto me la makaya na biso avec. Na maele ko le kanaba professeur à l'université. Ah oui. Et seulement mbolo. Nazoe bisayo na za maele ko le ka bango ne na me la rancete na ngayo. Mais vous êtes ka pozo me la diamba ngo ba boule zo lolo ba bongo to bende. Ça va diamba te. Soko cheto landeli penza. Bana kini bola na bieto landeli so tali ba professeur bela basa ni ka livre. Quand livre en français belé nani a dit comme ça la o moi bord moi ata mulangi mo be bimi ba congolais nana bimi sango ata mulangi ba sala ata mulanga pamba na sengi bino na bo me amino bilo ya munene ata mulanga pamba ba sala te aujourd'hui ba ça voilà ku toujours ba ça vélo na ce jour nzamba ro ya jour Jésus ya jour vélo ça malamboko oyo l'équipe on a maele ndenge yo zo mela diamba yo l'équipe on a maele ndenge ni za artiste makasi nazo créer ba arezo la tamamiso bato so mona na grâce à ba bula ba noir motezo bimisa ngwezo sala biloko na ebani bato ba ebingai et puis ba mona ndeto bandili bo mate bo diamba mate professeur université tika changer idéologie bwana diamba bo ebine basaja ya diamba bo ebine basaja ya diamba bo akumisa rambo ka diamba nani basi bala samino diamba saka iloni bo ebite bacho ya tato zuya wa kuivo yebe sara basinga kura soto cheyo oro lobi oyebika balata na ki bo soto kena combat bazo salela mwana ya chini ya 12 ans yemta sa aipak mais mabele zo utana mboko mwete ke mutuna so liboma professeur tika kopesa ku mbongo ebele bo sa eloko te pona diamba ezandenge nini pona yo. Bon, jamba iza mabete, jamba iza cigarette comme ba cigarette nyoso. Jamba kutu iza bien kolega kutu cigarette o l'état toriza batba melaka. Jamba iza ngo mabete, jamba iza kaka kolia bien. Bon, donc kolia bien. O donc yo moko pe o ba loko nino ngana mela, na mela ngo pe pona excité. Na mela ngo pe te pona mela ngo pona langwa sat na ko saba buzoba na nzela sat na bandengi moko buti. Elenga Congo, Glodidia Siga, la mignonne, la mignonne, très simbelenga bro, très simbelenga bro, kata. Ndeko mama, tala lelo koma na problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, benga merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse, pona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merve ba solution. Mokonzi ya banzete azawana na Suisse, obenga ye na banimero eza affiché. Merve ba solution, batika yo. Mais bon, quand tu retournes. Ah! Mais comment on a boulé de ma place, on est la ministre, et puis ça va. Bah, toi, tu as un tina, tu vas dans le retour.
Ils ont rendu pour tout le monde. Je vais accuser tout le monde là, au bureau. Pardon, bah lui, ça a bouquet. Ah, c'est là l'image à salon, là, pour ils sont la pression. Ils ont mon côté, mon pied. Waouh! Le robot qui mon frère Saka. Excuse, nous toquons dans ma élève, ils sont matés. T'es élève, ils sautent. Rien? 2000 fois Congolais à Pamba. Allez, va pas télé. Ah, le grand journalier. Je peux aller à la salle pièce. Mais oui, ils ont qualité, ils sont pas journalistes, pas chroniqueurs, tout est RDC, tu vas dans le salon RPS, pour le salon Moko, la carte à République de moins cher. Salon RPS, qualité supérieure. Il n'y a pas d'adu. On ensemble les jardins maigris, en plein de soucis. 2000 frères à Pamba. Botuni Bokozwa yango wapi ezali déjà sur YouTube et iTunes. Les Congolingami raison na yo ezalaka nini ya kokumisa nkolo masia. À tous les Congolais de partout, Oignon Sobalanda Biso na 3W, Elengia Congo TV, Martin Engi, Vitesse Afisé, Solali Kambo, Balobi, Lelo Mission, Lelo, Torosa, l'émission Torolaxabi, non Dengeni, Bamelara Diamba. Donc, pour ressentir, moi, Milinga Moro Bouyepo, Ezara, émission Musiquité, émission Nité, mais Kolaxabi, no Bajen, Nabiso, Yakata République démocratique du Congo, na Mikolo, Dengeni, Bazo Mela Diamba, Diamba, Ezara Mabe, To Ezamalamu. Yango Lelo, émission Lelo Lisola, Lelo, Torobetango, ya Diamba, Torokota Penda, Nakati, ya place Moro Boezanga Kombo, mais Boromo, Nandenge, Moutozo Mela Diamba, ko expliquer biso comment Dengeni Amela Diamba, inspiration nini, et ça la rae, Dengeni Amela. Alors, yango moni lelo totamwisi moi to sali moi micro na biso et ça la moi danze na 3W Elenga Congo TV po ezala rali solo ya musique ezala rali solo ninité mais il faut ko tapenda na kati ya makambango quoi po esa la danze donc ndeka na lobaka Martin Vitesse Afisé moi na bato Francis Wei donc esa la moi qui toro bani Diamba ngape na okara Diamba lelo to komona Diamba ngo ba mela ngo ndenge nini et puis ba jeune baboulaka ndenge ni tomba be ya Diamba donc tout que na nous total la image oyo donc ya Diamba lisolo nde ya Diamba lelo noir non. Alors mesdames et messieurs quand na ebisi bino Martin Engi Vitesse Afisé donc lelo troso la penali solo ya noir o ba benga bang ezaka nini bangi za likaya ti bangi likaya bani openda lisolo Diamba yango tobeti lisolo donc comment ba jeune na biso na kati République démocratique du Congo mona jeune soni za rasuté Diamba komi na autorisé même na balabala azolinga papier na e azobaye na Diamba milinga onde ba rastaman yango lelo to beta lisolo ya Diamba ezala ndenge ni na nzota batu est-ce que Diamba eza malamu to eza mabe mbote papa mbote batu nyoso ba Holanda biso siko na 3W Elenga Congo TV donc partout dans le monde tozobetali solo ya Diamba pona Diamba eza ndenge nini pona yo bon Diamba eza mabete Diamba eza cigarette comme ba cigarette nyoso Diamba kutu eza bien kolega kutu cigarette o l'état autorisa batu ba melaka Diamba eza ngo mabete Diamba eza kaka kolia bien bon donc kolia bien donc yo moko pe o ba loko nino nga na mela ngo pe pona excité na mela ngo pe te pona mela ngo pona langwa sat na ko saba buzoba na nzela sat na bandengi moko buti donc iza mabiti ve yo bandi ko mela Diamba banda âge nini bon biloko loko tu nga buti parce que utaza na TV bote te donc ça des arts mais yo lingo mela Diamba il faut supporter ba des arts mais to boite mais moi te to na Jamaïque te to na Jamaïque te poto ko no bango bo soto pe soto tourisme déjà
yango te ezondire donc baléquipe biso balanda na nsima. Mais vieux siko tomona yango diamba balobi ebebisa moral ya bagene so jeune ameli diamba akomi voyou akomi bibota akomi bisalasala donc ezaka bongo mpona ni yo eza bien mais bagene ebeso baye diamba komi onde liboma. Bon voilà c'est que mutu na ye ezosala bien te swati azaki na liboma na ye na mutu na ndenge na ye swati bafamille na ye na nsima ya diamba nde bakotisi makambo et comme c'est liboma jamais un jeune do responsable bazi belé ou bamela pe badiamba na kata bandako mota responsable mamelaka diamba ko bongo te tamelaka diamba mais ce que mon hygiène akomomela diamba ekomosala yeke c'est que ye moko ndalinge mema na ndenge ya yeke wana babi diamba ezala il faut ko ezalaka etambola ensemble il faut zala na mbongo olia bien mais vie bino to musu mbonga malongo ezate me bolika komela diamba tamsu ba poumon na bino de GB mais diamba po mela diamba il faut zala mbongo jusqu'aux zala mbongo ça na chaba te komela bongo e bongo kasi o somona bakasa diamba so na mbongo te komela diamba te il faut donc il faut zala chaba po mela diamba ya drogue comme net ba drogue il faut zala chaba po mela so na chaba te oiba okoyiba owanobeta mandaku à part ça et lorsque on a baksa mamuke oui diamba ça m'a BP parce que na ba donc la génération au baso na si parce que ba autoriser bango te bana mela kaka diamba te donc place voilà en tout cas donc merci vraiment. Alors mesdames et messieurs quand on est bisibino to kota on a kati bomoni pire vieux penda zalio balobi formateur maître des maîtres ba o penda ba kumbara nzela ya li solo penda to benga bank noa penda bang ave bang donc bang penda noa diamba na lingala ya moninga Martin vitesse à fusée na lobaki na koya na micro to beta peli solo diamba ba masola ba gene nde komi ba gege ba masango bimisi keza oza kutu na pourcentage te batu ba melango bon mais trop le loto beta penda li solo diamba ya diamba pendo boka diamba o ba rasta man ba melara wana donc diamba quoi ya on to beta to zana vie so bo monto ana vie c'est ye penda babenga formateur moto penala sa batu cours ya romela diamba ya moninga Martin invité sa fusée na équipe na zo mo cours to pesa bino est-ce que diamba ngo eza mabe to eza malamu poto komo mona batu tuba ba diamba ba batina ya diamba te diamba ba misuba bezo bebisa batu misuba bezo bongisa batu pesa ba bula bien so ba diamba komo mona na Canada lelo to beta pendali solon total so to ko taper Canada ngo donc vient habiter ceux qui quitte moi et ça langa moi bien merci vraiment Francis Wey FBS yé à l'ingarabe mission donc salon moko na kata République démocratique du Congo d'abord poto banda batunyo so balanda biso na www Congo TV bonjour papa caméra calme hein. Nga papa journaliste donc papa caméraman et ça filmer que votre bayo le ba diamba mtezo et ça bungi ba makamwa la journaliste caméraman était ça va bonjour papa journaliste ouais et na moni openda donc santé za ndenge ni na RDC oui santé za nango bien RDC mboka na biso santé pepele yo mo kutinga poza nyama donc calme ezali na kata mboka alors vie lelo penda to ya oza penda père tout le monde a pensé donc à ezali balobi formation munene ya diamba et pesa mara awa donc nganda diamba ndeto ba nganda te me ba formation pesa mara po ba yanke belé ba jeune belé bo bayana bo ba diamba awa bo laksa bon ninga ko linga papier ninga ko melanoa d'abord na retourna nanu diamba eza ndenge ni na nzoto ba tout le monde déjà linga awa po nino d'abord ba jeune ba mela diamba po na nini na ebite ya biso diamba tant to kola kango ezalaki bord ya idéologie lelo to komomona ba petit ba komomela na ndenga ba makofi ba kuluna toujours regretter o ezali nzete pesa ba eza nzete ba konzi eza diamba o mona ngo diamba bo excusez ngana pelisa ngona noyo kanzi eza nzete ya valeur nzete ya ba konzi ba mela kango na respect eza bord mon côté au vandi boye o OK komela
au salaka non rien, au foudra rien, on a mis la diamba. Diamba eza eloko ya bato ya idéologie. Pelisa on comme ça, batunya so baolanda aussi ko na 3W Elenge Congo TV ndeka na bi Francis Wey FBS Sonyambeli, be mission ko sala pe yango bo sentir degré ya milinga diamba. Ve ezana solo makasi boy, est-ce que ngana kolangwa te boy? Oui, eza diamba ya ndo moni pli on a beti eza pli ya 3000 et côté encore et côté kuba. Donc il plie eza danger côté kitamata. Donc ils a dit pli à 3000. Soko meliango boye mutu eza makasi te misise katania liboma mbala moko yango bina fo mela kango na respect na bit biso to bana bandango lelo te de na komo senga ko ba pesa biso ta indépendance ba te kango ata na boutique po eza shaba bozo négliger shaba commerce musu yango bino bo luko bo ke bo ko bat ko ba diamba pe mbongo bozo mona wote papa journaliste diamba za mbongo ba tikango privilège to tek kango tina ba ligal ko mona ki ça c'est ko développer. Diamba le roba konti. Si on est le lobo melara diamba boy, est-ce que ba soda pe ba autorité mboka na biso ba melara yango ou bien ba kangara bino bendenye nini? Pour le rôle à yo père bozo ba diamba bozo ling bozo pesa obieza eza penda richesse moi makasi eza randenge nini? O ezelo ka pasi. To kanga netinga bona kanga mata ba 22 fois. Bakangela kango fort mais eloko bakangela on peut toye bakate. Bakoti la biso ba prison mais eloko bakoti la on peut toye bakate. O ezelo ka ba voyou te. Soko meliango yo mo pratiquer ki voyou, yango ko salo ki voyou. O me mara moto ndengo zali. So écoute que ça na logique mbe kubisi sous logique. Écoute que ça voyou kubili sous. Donc moni yango lo ba benga konzeta ba ezanzete ne yala nzeta maele. Loka bakonzi. Siko pona ba jeune oyo, ba diamba mikolo surtout na mboka na biso et comme si ba mitu neti bato maboma ba komi ba voice so tali plupart au mona ba receveur rebelle, ba chauffeur rebelle, ba jeune mo rebelle ba étudier rebelle ba komo mela ba diamba boye. Eza rapona nini jeune afandika ba bula ke mela diamba azata na mbongo te, azana musala o salate, au mona soko mela diamba na komi pe salité li so komi solo. Et ça la bongo po na komi voix munene yo et ça le rabongo pour nous. J'aime ça mais on candidat. Aime sou banda bota matanga neti perro ndu moninga to mela boy. Banda na bota mati lelo na travail na compagnie morote. Sikelo ni ko vansa mutuka obite na ko craquer mutuka ko craquer dembi singo kufi. Papa journaliste. Ko sekata banda na bota mana na travail te. Non, ça la tena place mo. Na ça na compagnie morote. Vous en combien bana? Nazas déjà na 4 bana lelo sa compagnie ba ali na business. Est-ce que mutu a ovana normal so na melidi ambate na ko raisonner nini mais na ko mi boma. Na classe itana to ya classe oye bien $200 le mois à l'université mais moi à maternelle. Anta ba rapé tiko fele. Tozo mona ngote. Faut melara aboti capital l'état congolais tika bisoto mela makaya na biso à l'aise. Siko, est-ce que vous avez place mon repère pour ça rappelle moi conseil pour tout le monde on met la diamba moi na mukaza wana on met la diamba penda papier boy na moi na muke et lo musubo kabarato moi na mutena nganda ni le rote mais beaucoup mo benda na o abendi mwanda mo abendi bwana bo lingo na ndenge moko na bana mike ensemble beaucoup mo met la diamba moi teke eza ko détruire mitu ya bano bazotanga eza ko bebisa bana diamba bana kutu ndeza bato ba met la diamba ba lekina bana ya o baza kotanga na maele diambe zanzete ne yala na yesu zanzete ya maele ngamone na maele koleka na ba professeur à université. Ah oui et seulement mbolo nazo yebisa yo naza maele koleka bango nde na melaka nzete na ngayo o ezateka pozo mela diamba ngo ba bule zo elolo ba bongo to bende za ba diamba te soko tseto landeli penza bana kini bola na beto landeli so tali ba professeur bela basani ka livre na français belé nani atiko sala ta o moi bord moko moi ata mulangi mo be bimia ba congolais nana bimisango ata mulangi basala ata mulanga pamba na sengi bino na bomi ya mino bido ya munene ata mulanga pamba basala te aujourd'hui ba sa vélo wana ku toujours ba sa vélo na se jour nzamba ko ya jour jésus ya jour vélo ça malamboko yo leki ba ona maele ndengeni yo zo mela diamba yo leki ba ona maele ndengeni aza artiste makasi nazo créer ba arezo la tamamiso bato so mona na grâce ba bula ba noir mutezo bimisa ngo ezo sala biloko wana
nayebani bato bayebi ngai et puis vraiment on est au bandit bon maté boy diamba maté professeur université tika changer idéologie bwana diama boyebi ne basala diama boyebi ne basala diama boya kumisaka mboka diama nani basala sabino diama saka iloni boyebi te bacho ata tozua wa cuivre yebi saka basinga kora soto cheyo oro lobi oyebi ka balata kanaki boso toke na kobat bazo sala mwana ya chini ya 12 ans yemta sa aipak mais ma belé zo uta na mboko moi teke mutu na biso liboma professeur tika kopesa ku mbongo ebele bosa eloko te Nalolenge oyo ya mabondele Nalolenge oyo ya koki Namoma oyo Prophète Nzambe. Ça va. Pourquoi vous pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici aussi, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention, attention. La Bible, on a prophète Élie. Merci, prophète. Sabana Yawina chola mi pemingyo s'il vous plaît, c'est quelle musique? On a même. L'heure a sonné, le temps est arrivé où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama et bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et yeah! Les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui s'appellent Babylone et Tenga Kokaba. Donc on a battu sur la biso balobi diamba RMOP et zalaka na ba retour nango bon retour ba diamba et zalaka boye ba retour te yo moyo kikena so mela nako mela nako peso idéologie normale pa makamona tuneza bata maboma te soto tone to bandi campus ista nini kuna bayokola na ba avion na ista na nini nani asasali ata moi petit porteur ya bakino azate mais ba professeur ba naye mo professeur atika la ko monta ta petit porteur te to longwe kuna to côté na campus boko sa biso ka ko to sala ezini na biso armement na sala ata revolver ya o marque congolaise azate eza makamano te na eso nzeto paso la mutu so ngai na ki professeur na ko ko tsabana ndako na pesi ba appli na bi ba créer ba bimise loko ata montre ya pamba botiko sala te mawa. Alors que babi ata montre pas mbestiga ça c'est que elaxi que bango tuba na bino ba région na bino bo ba na bino ba diamba baya na noa ba mela noa ba boule ba pasola su mutu ba boaka ba livre ba boaka français ba boule to ça nini na mboka o ti lelo to créer te ezama wa Nigeria ba créer siko ba jeune ba diamba wana siko ba boule ba créer ni po e koma ra jeune so ba diamba nzala komi biloba lo ba misu ba mo bela mi tout likola diamba soka ba ya ko supporter te mona ba to beli libomo famille OK komela mela bimela diamba en plus ezo sabino minene te zo kondi sabino diamba ezo comme sabino ba mpaka avant diamba ngala mukolo mutakala diamba o na sabino bien ava soki elingi yo te tiki soki lingio au continuer c'est likama makila likamba bokoko biso ba koko na biso o eza kamuna na esa ko oyebi prix na on appelle ça que 3000 fois mais boule ba te ka 500 soki ba 800 boule mais o koti biloko ko momo les aussi là te eza cher mais na on na moya 12 on a maîtriser na vandi na keba cop na ngai mais eza déjà na mutu musupe déjà ba diamba komi pe biloba lo ba koi et pesa libome kata basi ba vena mutu soki makiliano ECP na ngote
ezelo mo boye ya kopesa bana ba melaka ezelo ko ya bakolo ya bakonzi o ba kanisebele pour vendre bango tempo. Mais bino bo ba ensemble na ba jeune bana mike bo ba na bango diamba ensemble. Te ngala papa melaka na bana te ngala melaka na cadrement na biso bora bakonzi ngamona na mokonzi na kwena ngai nazo mela na cadrement. Ata l'état boya to mela on a public a senga ko bena place mo boye nde place okutinga boye na acoustique na mairie esili ala ndeli makamuna ngai oyo ba mela on ndenga liboma marque na bangwa c'est que gigamba zo normalité yango za bon faut on a pété na léger. Alors, tout le monde se parle de niveau partout dans le monde, surtout Francis Way, Balobi, Sonia Mbeli, FBS, Balobi, Salon Moko, Nakata RDC, partout dans le monde, FBS. On a un sponsor officiel de l'émission, Balobi, boss des boss, Francis Way, Sonia Mbeli, Makonza Chombo, Kalate Bomona, Chombo, Pé, Mystique, et Zoya déjà. Alors, Okolo, Bamo, Lomo, Batunia, se parle de poto. Batu Bele, Balo, Barabata, là, yo. Barabi, Diambe, Zaramabe. Bino bato bo ba ediamba bo melate bo kufa na mokili ba diambe za mabezo boma ezo bebisa ba pumo ko mela ko lia bien te na mboka ngo zo ba diamba okumo raisonner ba bêtise bato ba diambe za mabe moi lilo ba tutu nyonso ba lando diambe za mabe te liwanyo te liwe msunga mela ko yo beti be venga na za na normal na beti équipe faut lia ka bien faut za na mbongo po mela eza drogue po mela ngo faut za na mbongo o lia bien. So lia bientôt au kufa no avant randolo banga no melon kala banda bumwana bana banda banda 17 ans banda 86 jusqu'aujourd'hui naza komela naza na santé normale na bela ta mukolo mota wona pumono déjà pour la quantité pumo likala so mundela tala simi mabola motu me to vivre na ngolo nzambe mbela abanga imo amwa pumonde zika lelio muto to mutote mais Nangolo nzambe to sali. Mais vie utolo ba ki diambe zelo mo ya batombongo soko melango il faut en mbongo ebele mais vie mbongo to mona te vie mbongo ezate na mboka donc diambango yo melango na nini na makaso beni po yo pesi conseil. Yango nazo ebisa ba. Mbongo te ozo melango banda 1900 kombeti lelo. Yango nazo ebisa ba na batika biso to melaka to dani mbongo ezate na mboka ezoboma. Ngapele tika mukena zo pension tala sinakoli na bandaka la passion diamba oza passion diamba tika mukena bima pensionné pour na melitro nani wa peso passion osko président azali Bob Marley azali président na biso azali tu reçois pension ils appellent na ba staff tu appelles na ba réunion na biso na ninga kuzu ya ba diamber l'état ko ebate me ba kulisi na biso peza bango pe baluka ka biso kaka leto zolo tanga makambo ya milulu ebandaka baluka biso baluka ba diamber cadrement diamber te donc barastaman baluka biso ba voter ezalaka boluka biso mais tout to keba to timbela bino wa meka e malele to melele ba diamba do ifuza na mbongo. Alors que merci à trop na batunye so visiteur la ndabiso to ki ga po to sala pena mwali solo ya diamba ozali solo pena ya diamba to beti mwali solo donc siko ngape po na no melango ifona sala nde mela so meli journaliste ke ba obosa na be mission ko mekate tala yango banga bumwana so banya na bumwana ko kola na mesna ki mukolo liboma ngo yango no yo kaka. On se nomme Mela, on s'en dit. Donc, il y a qui me connaissent souvent Mela depuis qu'elle a Mela nayo. On s'est émission bien. Oh, mon micro est comme à DD. Micro est comme à DD. Journée, so chete mbemeka. Micro est comme à mi bala, yo boko loba, ope sa bango raison. Donc, kokate et comme à mi balé. Et ça a mystique, c'est le mystique. Ndeto Mela on tout bagage on de koto bodea. Il va de amoutou c'est balo qui déjà. Et aux arobangisa. On peut s'en avoir raison, et ça le gaz na mwana ezolango ça déjà. Solo. Gaz na mutamela raté pas aux moi badung na mike zokot. Ben banande ki bana ba yango bani banda tana âge à 17 ans. So bani on a ba 12 ans yango zo mona zo pesa bana ba trouble banini bazo simba ba macheti. Donc ba banda on muketro
mais bana pe misu balobi ezaka pona ba pasi pona ba nini yango zo ba ba diamba bana ba komo sente a omela diamba boy azaki ne moi bien ameli diamba akomi bi senta aboti na 3 filles aboti 4 bana 5 bana jeune ya 22 ans bota soki ndeni ko sente likola diamba boy au moins quelque part ezo bebisa pe maîtrise à tête yango vimza mutu mille esprit ye comme za mutu gaillard donc sozo ko maîtriser ngote yiko tindo bikenda kenda biso so maîtriser yango kuti biso to vandi na mela bo sans problème na tambo na ngali kamona mutu te donc ozo passion kalaté kalaté na bima na passion. Mais ça, un message pour la poto clôturer déjà, tu comme na sous émission na biso. Tikeli masala na tinega masala na vite vite c'est biso to sali. Toujours na attaquer to zo bundaka diamba na diamba yemo yebi. Tila ti muzungu ya ngwana. Ciao. Alors merci à trop na Francis Wey FBS Sonia Mbeli Martin invité ça faisait toujours balobi to salara émission musique mais to ko taper to laksa ndenge diamba po ebele baloba diamba za mabe mutu na mutu ba diamba na ndenge na ndenge moneli ezaka agir conseil conscience nous sala ozo sala ezanine to boyi oba diamba obanda mbangu tina mai oke cholo ki mibwaka molobi o diamba atamboka ngoza mabe dosé mais belé pe ba diamba donc ba mona ngo normal logique amo ba ene diamba na ndinga ba veni diamba comment on autorisé ou ba tu ba fandi zo ba diamba mo te ke vie za rappel moi bien te diamba comment autorisé même na ba veni ko ba diamba donc émission biso lelo ezaki kaka poto betali sola diamba totali sabino ndeni ba vie ti ba comme na ba ajaboé ba ka ba diamba vous comprenez le rabisi no tim na me la diamba diamba za kitoko pona bango azuzo passion kalata bando ba 1980 combien 86 style lo via bayara diamba tous en 2018 donc na habité na tout pour moi et pour la via bi pour moi ezali kala eza mobimba mundele so asali contrôle mundele aussi mutako koya donc ebe baraté et le roni bangi singa ngwana donc merci à trop na Francis Wey FBS Sonia Mbeli émission na biso pona lelo et sili awa donc Karine Chamba, yaba chamba. Donc Martin Enguié va toujours Karine Chamba, to solara ba jaloux, ba okufa biso tozara toujours. Donc boza toujours branché na 3W Elenga Congo TV, balobi li solo ya diamba. Ya diamba, Rastaman, viens, li solo diamba. Li solo diamba, toujours contrôle man. Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.